Erika. Que Denis le saïbi nga babor na nga. Erika. Pasteur Denis le saïbi nga bilo na nga yango moneze loko to samba. Erika. Donc nde na mon pe président boye na ok na ibise na proposer on a lito ige basambi sangana Denis le à remettre ngambongo na nga. Erika. Merci beaucoup, papa. Apia ngala na nga so apia ngate. Na signaler président république na signaler que Denis le stylo na nga boye apesa ngambongo na nga ta remettre ngambongo na nga. Erika. Si sinon te président moko benga ya gangela kamole mato abia pesa petwa na bongo na e pour comment que pétage ngam na pesi chorégraphie ngam na pesi idée ya studio ngam na pesi obu na bive et c'est ngape moi studio ondimi mais obetinga loko likolo okelo mo na studio ke beta bo dans makambo ezali Erika. que Denis le saïbi nga babor na nga vraiment comprendre donc ba etu ba bara que pasteur Denis le saïbi nga bilo na nga yango moneze loko to samba. Donc nde na mon pe président boye na ok na ibise na proposer on a lito ige basambi sangana Denis le à remettre ngambongo na nga. Makambo vraiment ezali. Merci beaucoup, papa. Apia ngala na nga so apia ngate. Na signaler président république na signaler que Denis le stylo na nga boye apesa ngambongo na nga ta remettre ngambongo na nga. Si sinon te président moko benga ya gangela kamole mato abia pesa petwa na bongo na e pour comment que pétage ngam na pesi chorégraphie ngam na pesi idée ya studio ngam na pesi obu na bive et c'est ngape moi studio ondimi mais obetinga loko likolo okelo mo na studio ke beta bo dans makambo ezali vraiment donc muta priya cheye na parler donc muta yebi religion na yo azalango soza na religion qui tendi wano landi papa wemba soza na religion nini yo musulman ke pas musulman soza religion nini donc muta yebi église na sambela ka donc bonjour Pomba. Ouais, bonjour madame. Oui, papa, le tomonio awa na RTNC. Ouais. Outi bon pour perdre ya biso aza icône ya théâtre congolais. Ouais. Nini ko yokolo ba pona misala o papa ko dia salaki. Ouais, papa il a travaillé beaucoup donc à seulement belé na mboko. Donc à seulement belé na mboko oyo bato belé ba oyo ba réalité ngote lelo. Na biso sko to sengi ke ba artiste et tout basta la musala sérieux ya ofinga te ya ochola te ya ba poison te ba travailler ndenge vieux à travailler ba comprendre lobi réalité tam so kufi ba kundio no nerabu donc n'importe qui ba ko kunde boete ezaki ko sala musala ko pesa image ya mboka na yo ko tambusa culture mboka no partout donc yango moni ke via kufi o mono nero ya pesa mina ngolelo azo mériter. Oui, papa, Pomba, baby, qui est bien artiste, c'est comme si Bolingo Zate, Bozo Kende, un à un, coucou, Fababina, Kana, Bino, Tobi, qui est l'Iwa, les mystères en Zambie. Autre monde en artiste, et comme mes amis. Bon, on a habité Wasko, faut tout nara et mon Zambie. Faut tout nara et mon repos, l'Iwa pour la Moutunion. Vraiment. L'Iwa pour la Moutunion. Mon artiste est père Monto, Koufa. Aujourd'hui, pèse bien. Comprendre, le droit de pesa non respecté. Vous comprenez? Bon, moi, je suis abandonné dans les mines, je suis paye, mais tant que je suis président de Bimbo, je suis battu. Vous avez un méchant, je suis allé qui a malade des autres, moi, c'est soigné, pour Mbongo, exact. Oui, merci beaucoup, papa. Mais Balobi qui est artiste, c'est bien besoin de s'embêter, hein. Babi bo sambelate ngo tozo kende moko moko bo so muta bia prier ka ngwa lo bo chaque dimanche que normalement yo vandi le monde en ndenge ya prier vraiment donc muta prier cheye na parler donc muta yebi religion na yo azalango soza na religion qui tendi wano landi papa wemba soza na religion nini yo musulman ke pas musulman soza religion nini donc muta yebi église na sambela ka donc to foxer babilo musulte donc mambo nzambe ya mambo nzambe pour to sambela. C'est bon. Merci beaucoup. Nino ebisi na artiste oyo les autres ba yekat na oesikate ebisi bango nini. On a ebisa bango ra ba o ba yete ba bara ke Denis le saïbi nga ba bor na nga. Vraiment. Comprendre donc o ba yete ba bara ke
pasteur Denis Saïbi nga bilo na nga yango moneze loko to samba. Donc on est dans mon président boye non qui na ibisé na proposer on a litorige basambisa na Denis à remettre ngambongo na nga. Maman makambu vraiment ezali. Merci beaucoup papa. Apia ngala na nga so apia ngate. Na signaler président république na signaler que Denis Tielo na nga boye apesa ngambongo na nga ta remettre ngambongo na nga. Si sinon te président moko obenga ya gangela kamole mato abia pesa petwa na mbo bongo na e comment que pétage ngam na pesi chorégraphie ngam na pesi idée ya studio ngam na pesi obu na bive et c'est ngape moi studio ondimi mais obetinga lo likolo okelo mo na studio ke beta bo donc makambo ezali. Merci beaucoup donc. Sinon te so apesi ngambongo na ngate na ya matete na bana nyonso ba américain ba arabe na sada mabete na beta ba CRT na ibara cher. Dans la vérité ebani. Na ya boto la cher. Vraiment. Merci beaucoup. Pas de problème. Photo le belango hein. Donc Pomba donc pasteur Denis Saïbi et pétage. Donc ezaki ya Pomba. Mais c'est grave. D'abord, on a un peu ma studio. Mais c'est grave. Alabi Nzambe à l'opposo, Azakaka Moko Awana Congo, Yenani, Docteur Guilain le bourgeois, Nzambe à l'opposo, Olingo Zana Temoko, uniforme, Ozana Taimoko, magnifique, Kimamba Wepaya, Docteur Guilain le bourgeois, Nzambe à l'opposo. Oui, bonjour Papa Koba. Ah, bonjour maman. Oui, Papa Koba, Tomonio Awana RTL C1, de éviter Nigneza Awana Katisi. Ouais, toye omoni batune bazar, toye pour matanga ya icône na biso ya mboka, Papa Kwedi. Toye pour na yesa. Oui, Papa Koba ni no boyo koloba, ba œuvre oyo papa biso Kwedi azalaki na ba souvenir oyo zana. Ouais, souvenir eza mingi po asa papa, o asa doyen na biso, na misa ba ngaki na groupe salon biso doyen na nzoi, asa doyen to mona ba misa na scène na mboka, eza bien, les journée ya suka, to pesa ba honneur quoi. Oui, Papa Koba tozomona ba artiste lelo ko kufebele, mais to éviter ezaliwa, liwe zanzela na biso nyonso. Mais ozo komba na ba artiste tozoyi ba tezani. Lobi kuna so boleli bopemi, lobi kuna boleli bopemi. Mais qu'est-ce qui s'est passé zani? Bon, tolbani ni nzambe ndasaliwa. Nzambe ndasaliwa biso to bana nzambe. Tolobi to kene o boy. Biso to na nzambe. So imba kufi eza nzambe. Tokolo bate o boy te. To bula na wana te. Nzambe ne mda pesi biso vi, nzambe mda mo kinae, nzambe mda abenga moko na. Oui, nzambe azobenga moko mais comme le cola ba artiste comédien, likambo ndete kweka na ngambu na bino. Eza nini? Est-ce que boso sambela te to ndenge nini? Non, to sambela to yebi kisite to yebi lokote to sambela nzambe o nzambe to sambela eza muta journée. Mais papa ko bina ngoni c'est comme si il faut bola musali susu nzambe, faut prier makasi. Pourquoi kaka na ngambu na bino? Bozo mona te que quelque chose qui ne va pas. Mais so tali bien pe bata pousse ba kufi lelo yeba monte so ba kufi combien? Donc biso to ba start to yeba ni na mboka mobima yango zo mona. Batayer ba kufi batu nini ba kufi boyi bango te. Mais lokwa biso to ba to bima na ba télévision yango mona zo mona ndenge wana. Mais baba ke artiste faut beaucoup tana ka bo sambelaka. To sambelaka. Bazo boya so ndenge nini? Ah oya boya tali mais to sambelaka. To sambelaka neti kana sambelaka. Naza mwana mama Maria na bino za mwana mama Maria naza mwana Jésus. Donc aventure te. Oui papa ko banini ko ko bisa artiste. Na ndenge makambo ezokomela bino. Soki ke ba proposer ke ba artiste bokutanaka ata une fois bosalaka prière mpona kobondela. Nini ko yebisa na baninga ba collègue na mususu mpona makambo ezokomela bino pe. Bon tozoyebisaka ba collègue toyebaka nzela nzambe. Esika kaka moyo toyebaka nzela nzambe. OK, merci beaucoup. Merci. Et voilà, merci beaucoup. Naïbi Kebozalaki, ebele, pour la Kolanda Bisso, magazine Nabino, Ereka Info TV, na émission Nabino, sondage, Maramba Boborozango Kaka, na sondage, parce que tu es Sarabino, Bisso Tokitaka sur le terrain, tu as une image, j'ai pas batouté, mais Tokitaka pour la cause de Nabino, info, ils ont passé partout dans le monde. Vraiment, merci beaucoup pour votre confiance et fidélité. Oh, Bozo Pesakana, émission Nabino, sondage, vraiment, bon s'abonner massivement pour Bonaka, Yabino. Servante simple servante Mati miel une émission na bino sondage vraiment tokutani mbala sima soki yesu masia azongite na numéro ya sima ciao Alabi Nzambe à l'opposo azakaka moko awana Congo yenani
Docteur Guilain le bourgeois Nzambe à l'opposo olingi ozana temoko uniforme ozana taille moko magnifique kimamba wepaya Docteur Guilain le bourgeois Nzambe à l'opposo.